audience victorious, glorious. Stories to be to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's business, I don't play. Moving up to higher places, starting stronger, we're gonna finish it. Standing on the rock of ages, either way we're gonna make it. Feel the vibe in the air, keep it 100 or less. Try to do more and say less. Only aiming at success. Hard time couldn't break us, in exchange made us even stronger. Couldn't be left by the wayside. My best life. Donc matiti wangaze momona matiti ya pondu wana nde tobenga filmer so lambi ko eza bio omona ngo sukali makasi par rapport au base kisi eza différence on teste moni bango ba sala kisi bango kuna bagona ba sala kisi da bagona nde kuna ba sala kisi eza malamu te ba sala filmer tete kaka kisi na kisi eza kitoko te. OK tolemba pena wenzo papa non Mbote Mingi, très cher internaute de la chaîne Yabiso Podcast. Oui, c'est bien moi, votre humble présentatrice Prudence Nimbi, la petite aux yeux bleus à la terre acceptable, autre m'a dit original. Oui, il y a pas Yabiso Podcast et qui tibongo na mabele à Changu dans la commune de Kumbontieki. Et si ko wapitozali na Sekomaf. En tout cas, ils ont des belé à Batoubaye Baka qui Sekomaf faisant Manjili. Même Ngamonde dans ce Sabino Boyna découvrir les lots que Sekomaf est dans la commune ya Kumbontieki. Donc ming on le bezate si vous voyez bien derrière moi, vous avez déjà tendu moi ya munene zakuna je besoin na bilanga la musique. Ndeto yo ko kota to yeba Sekomaf faisaka nini parce que Sekomaf faisait abréviation. Alors to kota na kati to me comme ko solola na ba administrateur ba na kati poto yeba Sekomaf faisaka nini to yeba eloko nini ngo basalaka awa et puis ba konti ba na kati nde ba me kotel sa biso na bine longo Sekomaf ezalaka nini. Merci beaucoup wana kota bongo te sanke na pesa mbote nanga na ba boss na linga mingi le trio je vous salue à passant et na si ma caméra na zana yemoko ya Giba ingénieur de Basadi ça donc voilà et na profiter que souhaiter la bonne fête à toutes les femmes du monde. Donc il y a bino ya wana ba bis samedi toroyo kate ponango. On se retrouve juste après ba image. Potokende liboso tiakundi malikolo na nyoso pomosika to witi nini teto moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epende liboso tiakundi malikolo na nyoso pomosika to witi nini teto moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow potokende liboso tiakundi malikolo na nyoso pomosika to witi nini teto moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabala siko tozo kota déjà to komi na juste na entrée ya bureau poto ke ko solo la to yeba est-ce que Sekomaf ezaka terrasse Sekomaf ezaka restaurant Sekomaf eza école eza hôpital to eza nini. Voilà donc la raison pour laquelle tu es sur le terrain pour que tu me connaisses Bamokié, c'est comment faire ça. Donc je crois que tu continues déjà na Kati, très cher internaute, donc tu me comme que sur la namoko il y a administrateur pour que tu me connaisses bakani c'est comment faire ça kanini.
déjà c'est une que c'est comment faire en angélité c'est comment faire en commune ya Kimbontique maintenant to fanda pour que to yeba ezaka nini eza terrasse eza hôpital eza école ni nango esala manaka c'est comment faire. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Papa Makanda. Ah papa Makanda. Papa Makanda biso toza chaîne ya biso podcast. Alors tu sais pas là qu'on quitte sur le terrain, ah on a quatre c'est comment faut mais comme que qu'on découvrir c'est comment eza nini. Eza bato ba ko ka c'est comment quand les autres tout de suite là na habité. Ba ba ka c'est comment mais ba habité c'est comment fongo eza kanini. Bato mususu tom su baby ki hôpital, bato mususu baby ki eza école, bato mususu baby ki eza quartier, bato mususu baby ki eza terrasse mo likambo mo songo le pakala. Alors région na biso auto quitter sur le terrain pour te découvrir biso na baignos bozona na biso partout dans le monde. C'est comment eza nini. O mais comme que ko expliquer balandi na biso na ya biso podcast ainsi que ba fan onas ba dinga original mingi. C'est comment eza nini. Bien, nakoloba boye ke c'est comment ezalaki projet moko oyo mokonzi ya mboka oyo ya liboso azalaki mokonzi pa Mobutu Sese Seko akendaki na France asololaki na bakonzi ya français na biso basalaki projet franco-zaïrois yaki projet moko ancien projet ya 1972 c'est comment faire ça projet et bandaki na 72 ti na 89 c'est comment donc centre de commercialisation des produits maraîchers et fruitiers. OK. Donc il y a le centre moko oyo batu ba on a des significations à c'est comment. OK. Centre de commercialisation des produits maraîchers et fruitiers. OK. Donc tolonaka bambuma na banduna ba feuille pour on laisse qui ça commercialisation. OK, merci beaucoup. Et puis obi e bandaki na 1970. OK. Mais avant 70, ezaki na nini? Avant 70, ezaki bilanga. Bilanga kaka. Na komboka ya c'est comment ftoni. Comment fezalaki te, ezaki bilanga ya donc to ba bilanga ya Kimbanseke centre ya Kimbanseke. Ezaki ba bilanga nous sommes dans ce espace, ezaki ba bilanga ya bato. Tant mon projet ndimami ba ye ba pesi ba twana mbongo ba pesi ba ngombongo pe ba pesi bango esika bakende ko sala bisika mususu ba pesi bango l'état congolais a pesi na bango mbongo pe alongoli bango a pesi bango bisika bakende sala mususu ndunda yaki bakenda ko sala na ba centre yo ka le lemba imbu kisenso bazoki ba bisika ko na mais en temps ba pesi ki bango mbongo c'est comment ezalaki projet de 72 à 89 c'est comment et kokufa projet esili ba français ba kei tant ba français ba kei ministre de tutelle l'agriculture ba sala qui arrêté ministériel ba baki que l'actif et le passif nyonso revient au maraîcher donc bandako oyo espace oyo ba pese ka ngona ba maraîcher pour ba continuer musala na bango ya ko lisa batu ko banda 89 pile loyo parce que ça comme ya kala et kaka c'est comment mais comment c'est comment faire la sauter les to comme union Ikopmakin union des coopératives maraîchères de Kinshasa c'est pour na kozonga les susu tango ezaki projet yaki tango c'est comment fayaki akuta kaka ba yike o basaka bilanga o basangana bazali kaka mibali na point ça yaki coopérative ya Kimbanseke na coopérative oya ya Njili siko ba pesa ki émission a créé la coopérative dans la vie pour ça parce que Collier et la passe c'est comment à ça là qui mission les wana a créé qui basiti maraîcher les so yoka lemba imbo yimta ça qui yango oyoki lukaya yimta ça qui yango asali tadi asali manzanza asali mokali asali mango asali funa campus asali voix même président de dingidingi ba nyonso wana pour c'est comment asali ba a commencé ki biso mutu moko tango tokoli na biso abisiko na bokoli na bino bokoma union azala kola coopérative mo ya deuxième degré yesu ko kamba ba coopérative oyo c'est comment asalaki donc pendant ko zala membre ya union
tout ça la assemblée générale ba coopérative ba tawuta bisika na bisika assemblée générale ce qui ba poni yo aux la président ba poni yo za secrétaire aux la conseiller wana lolenge wana ke botikali ko kozala ba conseil nous pona ko kamba ba coopérative union c'est pas une soit ça kabilanga biso neto kamba bango so ba na problème ba yaka aw donc le siège ya ba maraîcher ya ville province de Kinshasa ya on a bureau kitoko ba bureau au peso hôtel bien ezaki boyete na 2016 to yoza projet musu ya koika ya coréen tant ba ye bon to mona ya projet moi to boye ezalité ba coréen ba nimai ko bon ça ba bureau oyo pe ba sale na ngam ba sale ki centre national de vulgarisation centre pour na bandeko ba baloni bazwa kamateya awande sika bomoni et pas une biso ça la production pas une tout ça ka to lisa ka sasa pas une to bino aw boyeka pour na leo so yaki na 15h 16h au moins aw zali envahir babylone ya uta ka bipai na bipai et yaka awa comme ça vers 4h 5h 3h du matin 2h du matin 3h 4h 5h ba camion pe la kawa ezo ki ntika mama bisika nyoso basala ka binduna na bango soko sala ka na liberté OK osama na oteka na gambelo OK oteka na ni par-ci par-là bagetika maraîcher baloni bateka donc nduna biso lia maka awate lia maka bisika nyoso. OK, merci beaucoup papa. Mais na moni lobeli beaucoup plus agriculture. Élevage pour tout le monde a pas beaucoup la bangulu kotoyo ba beaucoup la bibwele ba soso ba poulailler ezali. Voilà mais na moni lobeli kaka agriculture. Bongo parti ngambu ya élevage. On est dépend de la binoté to ndeni. Même ngambu élevage dépend la biso. Oui. To élevage tout ça dans centre ASMK association des éleveurs de Kinshasa ezali pas mais bango so bali kaka bana ya ikomakin ba botami na union ba salepe o ya bango association na bango ba zo dépendre kaka na biso pe élevage ato boko la soso boko la ngulu to dépendre kaka na union bazali. OK, donc c'est-à-dire tant que c'est comment fait bandi en 1970 déjà peut élevage banda imbala moi quand tu élevage et après élevage na rotala yesima élevage yesima tant là qui tu as na produit et maraîcher et forestier élevage y roya na 89 qui na moi lelo ba to bola ngulu ba soso ba bambata ba na pe ba biloko na ndenge. OK, merci beaucoup mais tomoni par rapport à biloko otozwa libanda ba otekela biso ne bazo ko fournir ngo libanda nande na moneli etandia ngo ne ezali c'est comme si ça munene penzate alors je sais pas si on va partir mususu ezali o bazo ko colonna oui bazo lona je sais pas où soit tu o nyos tozo lia koto ezaka o ezouta na ebisi no bien que a ezali ko la siège ba maraîcher bato bazo ko sala musu a osala na dingiding musu a osala na manenga musu a osala na musika. Ah d'accord, mais est-ce que ndé bandro uta nango bonne soboya nango awa na siège. Ah d'accord, merci beaucoup. Donc soboya nango awa vers 3h4 ba camion zi bango ba koteka. Ah d'accord. Merci beaucoup très cher internaute donc voilà boki ndenge papa psycho peut explication. Donc il sait comment faire à lobby siège eza awa. Donc biloko to monaka ebele ezo uta bipai na bipai ba dingi ba manenga et tout consort. Bazo kozwa kuna donc bayaka na ngonde awa alobiso to eki vers 16h 15h ndeto ngoto mona awa ndenge ngezala envahir voilà donc tozo bima siko libanda to bima na biso pour que to ke komona ngo ndenge nini balona ngo ndeni basala ngo papa ko meka ko expliquer biso mais le quoi to lobake to za chaîne montre l'accepter toujours information vraie information réelle yango to linga ko kita sur le terrain pour to mona information ndenge nini ezolekela donc ah siko to bimi libanda tozo ke siko vers ba mikala ba bengara vers ba mikala totala ndeni balona ngo totala biloko ni baloni awa izaka ndenge nini to mona ka ke ndunde ye to lie to moni pondo ye to lie to moni bangainga ezoya tozo lie ba matembele mais to yebite balona ngo ndenge nini e banda ndeni posa biloko mususu babwaka graine eza biloko mususu babwaka graine te. Alors est-ce que tu quittes sur le terrain pour que tu aies ni nango ba boka graine ni nango ba boka graine te maloba omboka papa bon vous allez awa na secondaire vous allez terrain d'exploitation vous allez terrain et pas être ça la expérience ya colonna vous allez na
centre pas agronome bazali na biso ba maraîcher auto botami na musala donc biso ngala zali maraîcher professionnel na botami na musala na li agronome tani marché professionnel pas de la saramaela na biso na bango na ba agronome na ba yike oyo ba botama kaka musala bilanga OK to tiaka expérience na musala soko tali bien bilango oyo ezali bilanga ya centre national de vulgarisation toko koma na biso to posana to tango bilanga centre national de vulgarisation oyo eza ya centre national de vulgarisation oyo biso tozosala bato ya icop makine yango wana OK namoni toza na des jardins différents OK eza kutu bien kokoma même kuna OK merci beaucoup tokoma kuna comme cela to soit information vraie ta agronome moko aza te agronome bien agronome te baza te de agronome baza ba fonctionnaire nde baza bese bazonga bazaka na bango mais si bazonga na misala na bango omoni biso tosalaka matiti oyo yango esalaka ke tobanda kosala mosala na biso donc matiti wanganga yo nomona matiti ya pondu epola yango totiaka na se yango ndunda esalaka ebongo wana nde tobengaka fumier OK amandema yango à part oyo nini susu mpona mona bato mosusu bautilize mwana ta mosusu salite bangulu ya soso salite ya même sandra même bon na bongo mais biso awa na minute oyo tosala kaka oyo tosala na biso mpe yango ou soit eloko esengaka fumier nango to ndeni bien ata pondu fumier nango ezaka oyo matiti eloko esengaka fumier kaka matiti fumier kaka matiti OK matiti kaka d'accord wana tomata tokota sikoyo na mikala kuna tokesu kodécouvrir makambo su kuna nasepeli lokola boye omoni ne biso wana sekomafa miliona na biso tozosala oyo omoni miliona oyo tosalelaka yango kaka na matiti ya pamba totiaka baengrais chimique te eza bio na bio na bio ça c'est légume bio oyo mpe ezalaka bio OK vraiment eza bio mpo tomona na wenze babilo mosusu omona olambika oyo mpo olambi ndunda mais goût différent oui donc c'est-à-dire ezalaka mosusu baengrais chimique mosusu ezalaka bio na bio siko tokoyeba tokodécouvrir ondeni mpona kosomba papa toyebaki oyo eza na engrais chimique oyo eza na engrais chimique te est ce que différence mo ezalaka to différence ezalaka te différence ezalaka na kolamba soko olambi oyo eza bio omona yango sukali makasi par rapport oyo batie kisi eza différent yango te simina omoni bango baosala kisi bango kuna bagone basala kisi bagronome nde kuna basala kisi eza malamu te basala filme matiti te kaka kisi na kisi eza kitoko te OK voilà donc ndenge papa oto expliquer donc c'est-à-dire place toza oyo eza bio na bio donc biloko nyonso eza awa eza na engrais chimique te icop makine union de coopérative marché biloko azosala na oyo azosala awa asiaka engrais te OK tandis que so totali na ngambo wana kuna bagronome esika ingénieur abaloli caméra bagronome oyo bazosala kuna biloko na bango nde moto eza na baengrais chimique baosala fumier te donc batiaka kaka baengrais chimique wana esiko engrais chimique eza po ekolisa yango mbangu toni rôle nango ezalaka nini baengrais chimique wana abongisaka na ye mais mpe kola mpe bonga mais en tout cas ezalaka très différent na kolia ezalaka eza différent siko raison nini oyo bango batiaka baengrais chimique raison moko ezalaka mo peut-être matiti mpona kozwanga eza mpasi d'accord dans le cas matiti eza mpasi nde bapréféra batiaka engrais chimique mais à la longue provoqué biso bamaladie te mais lelo bazo bandeke bangrais epesaka maladie siko esenga nini totokisako malamu tosukolako malamu to ndenge nini tozogarde ka tolongo tokomona lelo bato baokufa bamaladi mo boye moto abeli te akei bato bakomi na basucre na nzoto bana mwana moke mona na sucre batension epai baestomac et tout consort bacardiaque donc bamaladi mo ya malamu mingi te à cause ya engrais chimique alors papa na nga nayebi te comme conseil nini yango koloba na bato basalelaka baengrais chimique wana conseil nini okopesa pour ke ata baoyo batikali na nsima ntango babanda kolia babiloko bazwa bamaladi te conseil ezali kaka ke tosala makasi po biso omoni biloko ezalaki ebele soki otali bafe yo moko osepeli po eseke oyo baremplace osali fe osepeli oyo etikali échantillon oyo
conseil ça que baye ba koluka matiti fumier Oui. ba kosala na bango engrais te. OK. Pour biso loka matiti ezali on to sala ngo. OK. Siko est-ce que na place ba ke na kosomba ba engrais chimique on engrais chimique on a normalement un rôle nango ezaka nini o ezaka te ezaka loko ya kosalela boye mais bango ba komi kosalela ngo boye ou soit faut pas pekisa bato bateka ngo lisusu te to ndenge nini ko pekisa ezali parce que wana pesa musala ezoli et servant na nini engrais chimique boyo wate chimique c'est un produit chimique oyo ebongisaka pe milona na ndenge ya chimie. Oui. Donc quelque part vous savez milona mais na ndenge ya matiti wana ndenge ya chimie. Merci beaucoup. Parce que ça y est salé kisi chimie à la longue aux un poison oyo lié ezana bio aux un poison te ozaka kitoko na kitoko. OK, merci beaucoup papa. Mais est-ce que tout le monde mukala awa tout le monde monsieur na mikie oh on va benga ba pépinière to neni ozali ndu pépinière to tika kuna to tiki pépinière kuna to zoi kuna tiko tiao. Donc c'est-à-dire pépinière c'est-à-dire ba ndundo mike soko tia na sama belé akoli mais na mona yango obaki na no graine apoko ti pépinière donc nyo selon na makande ngwana boso obaki graine to kotika pépinière apamba so obaki graine oui o te graine to tika ba pépinière ba ndundo mike ona o matate pépinière ngwana il faut tia graine mande a graine libosa poko ti pépinière to kaboli ja maintenant est-ce que poto ekota na mabele ti ebima et servi biso na olia il faut combien de temps na Jérémois na pépinière ça ga 2 semaines 2 semaines na Jérémois oui plus ou moins 2 semaines donc plus ou moins 1 mois déjà to ndunda wow ndela moni ko mukala oyo bandi awa et puis tie suki kuna ndunda kitoko makasi et ça combien de mètres mukala oyo na epite ya temesika longtemps to nini metu na sana ngama kantu wana te oyo ekozala oza tam sur 13 mètres. Mais prix na oyebi quand même ce mutaye tam ça so mukala donc non monango ateka makaye moko ndenge marché zali. OK. Et là pas na prix fixe. Sur ce panier belé à qui. C'est rare pe amati. Ah d'accord. Merci beaucoup très cher internaute. Merci beaucoup papa Toko Bima na biso déjà. Toko Bima donc to sepe la paix beaucoup plus Tokoma na marché ya Sekomaf. Marché ya Sekomaf ndé yango ngambwana. Toujours na commune ya Kumbontieke. Donc to koma kuna pe to mekamuke ko sola na ba vendeur to ba vendeuse ba soteka bandunda donc ba makasa tout court. To meka pe ko sola na bongo to yeba ba sala ndeni ni po ba commission bisike komi ezala ndenge nini tout court. Merci beaucoup wana bolandi biso juste après ba image don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso po mosika to witi nini teto moni na nyoso to sali mekundi mekuli forever grateful I'm counting my blessing ba when you are begin kozeleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na. Voilà très cher internaute donc je crois que Bishona Binot aussi le Kolanda explication claire il y a c'est comment faire au balobi et comment les lo iko pe makine voilà donc Toyoki déjà Bishona Bine Longo explication après si Ezaki vraiment clair commentaire côté Otiamingi Ezate et puis to bisko libanda awa to j'appelle taba moi maman komi balé ya ba maraîchère pour que to yebana nous difficulté nini bakuta mangana ngona musala oyo bazo sala. Merci beaucoup. Awa tumoni maman ya biso azosala ndunda na ye tumoni ye mwasi kitoko. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Tantine. Maman Tantine tumoni yo na kati ya Sekomaf awa obongisa bandunda na oto ebite bandunda ngo euti wapi ozosala ngo ndenge nini omeka mki kopesa biso mo explication. Ndunda ngo tozosomba ngo kana depot awa ezouta kazamba ngo tozoya kosomba ka ndunda ngo awa
tozokanga mpe ka awa na depo. Donc yo ndunde uti na zamba e awa yo sombeli mpe ka awa ozokanga mpe ka mwandamdamu siko otekela ngo awa mpe ka na kati awa tondeni. Bon tokenda koteka yango na babalabala balemba matete tokenda kuna balimete. Donc yo ozotambusa na yo Ok, en tout cas, vous êtes vraiment courageux. Félicitations, Bélé, maman Tantine. Na félicito. Est-ce que vous savez que vous avez des difficultés sur le manango? Bon, esunga biso makas. Ba difficultés zali ozokuta nango. Zali. Ndesini. Bon, tozo souffrir. Les deux aboy, tozo souffrir na koteka, ba bénéfice malunga te koteka boye, tozo yuma na babalabala, pas kaka. Soki passe ezalaki te toteka ntunda oyo te. Est-ce que ça arrive après que te kango esili pe te lali ebebi pe obwaki? Elalaka mpe tobwaka kango ebebaka mpe. Ok. Maintenant sikoyo ba difficulté oyo ozomona oyo na biloko na yo ya koteka, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que ba difficulté ngo emekata ko diminuer ou soit po sila? Bon makama mboka nde bonga. So ebongi nde passe oyo tomona ngo susu te. Est-ce que le cas de Jessie quand on marché moro boye au fanda na on fandi boye to so ya to so mbaka epa na boye yo mo préfère que tambusango soit ndeni poso do fane sika mo elalaka poto ke ko tambusaka punyo sesila. Ok, merci beaucoup maman Tantine na le bi ba difficulté na ye abi a préférera que tambusana ye pour ceux qui zaya ko fanda et ko lala bandengo na to liaka pe bio bio ndezara bio ba bio ko tulaka te. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Kombo na Ninga. Mama Ninga to moni pe na ndunda no na sama kola na mte be pina ko pe ya yo Be pina wana ya Ninga nanga. Ya yo esa ko ndunda oyo. Sike yo tsikali moka na ndunda ya koteka. Yango na tsika nango na to yo somba to zela. Da Mama Ninga yake ne wawa. Donc pana e pena matule jate dans zela lisusu mususu pour que ake koteka akosombela wa epi ake koteka. Mama Ninga mekano ko betela biso mo ba difficulté musukuke ozokuta mana na musala oyo. Difficulté za biloko ezoteka mabiso te kosomba na cher to kende kuna pe bato pe bazosomba pe na moins cher to bénéficier na eloko moko te. Bino siko bosomba ba mikala to bosomba ba boti. Biso to somba ba boti. D'accord. Boti to koko somba ngo 5000 4000. To mbona boti en total. Tala papa talela biso makambo yo. Tala boti na 5000. Siko tanga na okabola ngo ndenge nini tangu na okabola na zwi mwa 2000 na oketeka kuna bakoma opesa nga 1500 na ozwa iloko moko te. Ok. Tozo souffrir mboka eza na passe ba mama to onyoka mama kasi ma tozo tangisa bana kofutela bandaku passe tozo nyoka papa talela biso likambo yo na yo tambola na omona ba ji package comme 5000 mais na tamboli na moni ekola masango 4000 c'est quoi to kolia ndenge nini. Voilà. Donc il faut saka marchand là il faut tambusa kaka to za na wenzi mo tambusa kaka papa talela biso eloko yo to nyoka mama kasi yende azana posa na biso pe to zana posa na ye. Population de Montezo sala po ye azala atalela biso eloko yo. Merci beaucoup maman, merci beaucoup maman Ninga. Bonjour Yaya. Bonjour madame. Kombo nani? Comment la Chadi? Maman na Chadi yo mekana ko sa mo commentaire muke papa makambo maman Ninga lobi. On a tekaka concombre na loni sara na lwa moi 1 hectare na balu sara na loni sa biloko. Mais le passe ça biso fumé zate fumé bungi en plus ça qui a un pirate on a soma na ba ni 70 000 75 ça qui a corrompu ça qui a fumé to qui se remonte soma na ba ça 50. Donc on a ça qui ni ya kisi. Ça qui a kisi. Kisi neti nini? NPK to tchara na ba bergine ba engrais chimique. Ba engrais chimique. OK. Donc somba ya ki na ba 100 000 ba 75 et comme ça 50 000. Donc to ko vraiment souté et que tout ça là ba jardin minene. Donc to za makasi ko sala ba jardin mais mbongo ezati. OK, merci beaucoup maman. Ndongo lobi mukala na yo ya ndeti mukala moko ya concombre. Ndeko bimisa saki moko to ko bimisa combien de sacs? Mukala moko bimisa 2 sacs, 2 sacs de concombre. OK. Mukala moko 2 sacs de concombre. To la makasi ngamo na simba kon na simba rosoir donc meka kuté. Mon bali so ko okima. OK. Mais bon, moyen de ça biso pour soutenir biso ma télé filmer ba qui si cher fumer cher. Donc to nyoko ma vraiment. Moi que on s'en sortir na projet de ça là, ils ont été
Alors ezosenga nini mpona moni bakokombo ono epesa kitoko siko ezosenga ke yo moko olukaka bafulu na oposala fume to faut que osombaka engrais chimique nde cikokombo boye onamona combien toteka wana mipigo ekoza saki boye nasombi yango boye 150 000 dans mon pico boye toteka ba 5 000 ba 6 000 ba 7 000 mais quand même nde boomeka osala bon ozomeka osi retrouve mwa ndambo to nde donc okozona mwa mbongo mais mettons okota wenze okota na vie sociale donc esimbaka te esimba te. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que vous sentiez moins stabilité? Faut bloquer kita dollar faut kita bloquer kita to somba qui saison ande to bana ko somber. Est-ce que babilo comme bo somba on ba dollar? Besoin na engrais chimique bo somba ba dollar. Chimique to somba na ba dollar. Pourquoi dollar? Je Taliban da tondeni. Bon, moi to éviter l'état nem to ayeba ko landa likamu na ye. OK. Parce que même na RDCA wa au moins na biloko ba lo na kana mabele na biso mais ba oteka ngo na mbonga ba mindele. À partir et là on est ça là qui ba teka na mbonga mindele. À partir kisi ba engrais chimique to ke soma na prix ya dollar. Donc tout soit que sika ngaki et ça même ba kisi 100 000 mais ça dépenser ba 1 million ba 2 millions. Parce que temps va boucler l'eau. Faut teka cher. Pour pas assez retrouver. Moi teka na prix assez été. Mais dès que tu balance ça ba kisi moins cher na kala. Moi so loni biloko te non pe la plus cané sengeli. Mais vu que ba engrais chimique comme cher ma kasa on te comment qui repousser que biloko pe ça nini et mata et ça likolo. L'état atala so ba to ba jeune fille tozo bunda to boy ko yiba to boko saki ndumba tozo bunda et poto s'en sortir mais zo simba pe ka te et zo simba te parce que biloko ni so cher NPK cher fumée cher mais zo simba te l'état atala so likambo. OK, merci beaucoup, félicitations parce que comme on a osé moi c'est kitoko mingi ba ozonga sima ba musala bilanga musala nini nga na kosala na ngate mais na moni ozo sala en tout cas félicitations na bokile ba frère rebelle oko ba penza. Merci beaucoup très cher internaute. Donc voilà tozi ba réaction ba maman moi mokie bino mo bosili kolanda ndenge ba maman na biso basili ko déclarer so za na biloko lia na mboka na biso eza bio ba biloko to mona ba biloko makasa mais bande ko ba déclarer ba biloko mo ezo lala nebite to liani to liaka ba cuisse de poulet to liaka ba poisson de mer ezo uta ba mboka monsieur ezo ya biso moko yango yo pasika parce que ça ba biloko musu ba lobi ba déclarer ezo tekama na dollar ba biloko ezo lona na mabele na biso mbongo mboka na biso eza franc congolais donc c'est-à-dire biloko nyonso ezo lona na mabele ya RDC eza ba biloko photo sombango na franc congolais et non dollar. Voilà to bima libanda pour que to kende pe na marché ya Secomaf ko meka pe ko yoka ba réaction ba maman o bazo somba ba biloko awa ba oketeka kuna. Merci beaucoup. Yangoyo oyeza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba we do begin kozeleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamu oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu te pesa na nkolo. Ouais donc siko to bimina prince pour que to katia ngambu to kende na wenje toujours ya Secomaf to ko meka pe ko solana bandeko oyo bazoteka kuna prince bezo mwana za oyo eza prince na sima mokongo na Ekenji brasserie eke ba manzanza kuna bamboka pio soko continuer eke ba dingi ba manenga ainsi de suite na Congo central et puis na sima mukongo ya ingénieur d'eau prince bozo mona on esika mituka nezo kende eza prince oyo ekei quartier 1 ti obima na boulevard kuna. Voilà donc tozo traverser sikoyo pour que to kena ngambu ya wenje to sola mukie na ba maraîchère. Merci. Yabiso yangoyo oyeza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso. Voilà to koti déjà na marché ya Secomaf donc toujours que sikoti na wenje o ba salela bango pour que to ke kokuta kuna ba maman bazoteka kuna to meka muke ko solana bango o nyonso esa na ngo marché nde bozo mona même ba maman ba vandi na se bazoteka et nyonso eza marché mais to koma su kuna esika basalela bango wenje puis na omona
kosala marchand on a no silité et je continue tina ngambo na donc to kota na kati poke to mon après du coup to moni babilo moko awa to ebite za nini to mekana moke ko solisa ba mama ba mekana ko expliquer biso babilo oyo ezalaka nini. Koko bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Kombo na Bianco. Maman Bianco to ye otala bino na winja siko mafawa. Ya biso podcast tu vis to sepeli ko visiter bino to mekamiki ko sona bino to yeba babilo ko na bino awa ezaka ndenge nini eutaka wapi bosala ndenge nini pe eza nini na nini voilà. Maman Bianco mekano ko expliquer biso pour na ba article belé na misa no mais tozo ebate eza nini mekano ko expliquer biso na balani biso partout dans le monde ba yeba. Bon, o ezali ba semence ya bilanga jardin. OK. Ezali ba graine. Ça sana to ana graine ya bite kuteku ngai. Est-ce que komona ngona no meka ko expliquer biso parce que to monika ebele za mais tozo ebate eza nini na nini. Oyo. O eza graine dongo dongo. Oh, dongo ils en a graine nango. Wow. Oh, graine dongo. Oyo mujibu. Oyo no mbika o ndo mujibu ndeza nini? Eza ba makasa o baluba baliaka. Ah, ya baluba. Makasa baluba baliaka. OK. Oyo ngai. OK. O ngai oyo épinard. OK. O toza habite kuteko babengi mabundi. Mabundi donc moto aza jardinier nde mutako yebona lobi na wana babenga ngo ba chinois oyo ba wana pe kabite kuteko o pe bite kuteko oyo OK eza graine ya pointe OK o wana kuna boa OK o pendunda kaka oyo ngai ya bayandi OK o ndeza ba chimie o basalaka pona ko traiter ba feuille OK donc non tiango boye c'est-à-dire o chimie ya oyo o eza ni chimie ya bilo presque ba biloko ebele oyo eza nini bilolo. OK bilolo zo mona loka pilipili eza raboye. Wow. Merci beaucoup maman Bianco siko to ebite ba kona ngoto moni awa ba semence to ebite euta wapi basala ngondenge nini bozwa ngondenge nini po komela bino boye. Bon biloko oyo mususu eutaka na nzela ya bandundu ndeti ngai eutaka na nzela ya bandundu soko zwi ba graine ya ndunda mususu eutaka na nzela ya luozi. Okay. Une fois na chantier justement pendant ndeti na pene ya okata baki okende luozi na yaka déjà na ba graine oyo bimelaka na chantier. Bato ba yebi nzela manianga ba yebi mboko na oloba na ba épinard pe mususu na nzela manianga kuna ebimaka menga ebimaka na nzela ya bandundu. OK. Donc quand on est boye ya moka ebimi kaka to bazwa na sama belé to ndeni to ba sala rango ko sala. Oui, ba sala rango ko sala. Eza graine matière mo ba bimi c'est loko. Non, matière te graine ye moka bota su muninga na graine. Oh d'accord. Donc so ba lo auta na sama belé to ndeni. Ndenge eza boye ba kozwa yango mbuma moko ba tie yango na kata mabele. OK. Après une semaine après ekoki ko bota. Soki eboti oya oteka ya feuille bateki o ba kotika graine pe ba kotika po yango nde muteko bota graine. Donc balonde to moni graine oyo ba kotisi na sama belé aboti o wana boti wana likasa wana abimisi biso graine na. Oya tambula singa soki akoli. Tanga kenda singa basalela yango bandako. Bandako wana sala ke tanga so pesa ba étape na ye ya ba graine ba koka kolonga po de plus en plus bozo buka ye abotaka. Donc asila mbala moko te. Aka apena mo production ya makasi côté graine. Ndunda pe ndenge moko. Ndunda yazalaka soki aboti. Soki bolingi bobuka ye ya kolia bobuka etanga sana no pete. Soki botiki ya umela pesa mutu ake graine. Ake graine. Bongo ngai pe idem. Il pas tête à toujours graine. Wow. Ah maman Bianco, est-ce que et puis tout le monde subit le mususu na zo bateza nini na moni loko apembe na moni oyo eza roi javel na zo bateza nini ingénieur mekano ko zo la biso mageti kale mukie. OK. Eza nini baba onyoso et puis wana nyonso. O eza vitamine. Vitamine ba ndunda toujours. Vitamine na ndunda ngai. Eza vitamine presque ya ba légumes nyonso. OK. Yango ndem te salaka tige ya feuille oyo loni e ya munene. OK. Oyo azali mungwa. Mungwa babenga engrais chimique plutôt. Ye aza wana pona ko benda feuille nzete ya feuille ya mulai. Ah d'accord. Ya kolisaka. Yenda zo kolisa. Ya pesaka vitamine. Ah d'accord. Bon oyo. Ye pasaka vitamine. 20 babenga. D'accord. Laisse bote komba ça combien pe combien? Oyo ça combien nango eza 1500. Bon oyo.
idem. Oh. Idem toujours. Ok, merci beaucoup. Et puis, dans mon histoire, biloko ce soir. Oh, on a kuna etraitera ba feuille ya biloko. Ok. Etraitera ba feuille ya biloko, feuille ya kota maladi te ba tâche. Donc ba bipia tout. Ba insecto ka ke bebisa ba feuille ya biloko. Wana eza pona obongisa yango. Ok, na mon ba biloko sur mon ba sniper. Je sais pas, on est déjà pour bandunda. On est sniper na ba PC. Ba insect na ndako. Mais ba sniper ana monya ngwa na bite ya ndunda pe ka lisuto ndeni. Eza na ndunda e joa ba rôle ebele. Eza pona ndunda, eza pe pona ndeti bato baza bintie kwa na ndako. Ok. Donc e boma pe ba bintie kwa, kuna pe bazo ko utiliser ngo zo mama nzanza. Eke boma bintie kwa. Mais ba télévision pe na bandunda. Na bandunda, eza ndesi ko na ba quantité o ba tiaka pona ko bebisa te. Po soko lekisi pe ko bebisa. Donc eza na ba quantité. Donc azo tete ndunda, azo tete pe na ba moni ba tie ko na ba aubergine. Ba tomate na ba boîte wana eza kuna. Ok. Donc eza pona retraiter biloko ya ebele. Merci beaucoup maman Bianca. Mais na moni ba biloko ba sorte biloko zo teka ah. Est-ce que c'est pas difficulté zo kutana nango? Bon, ba difficulté eza ka ke ba commerçant o ba yaka na biloko oyo. Ndeti dernièrement na nzela ya bandundu balobaki yo ba mobondo. Soki ba mobondo ba ye, bango to ba yaka na biloko o ngange moyen ekozala te. Bon, bango pe mutu bazo wuta na nzela ya ba Congo. Soki kimia ezate kuna biloko ope moyen ya ezate po yango nde mutezo sunga ba client pe moyen ba ya kosomba biloko oyo ekozala pete po bazo mona ke l'air mususu température eza mabe commerçant pa outa musika yabo ye pa zo banga na ye kokoma awa biso pe koto ba teki moyen to teka malamu ekozala te po munyo so zo banga. Ok. Eza bon. Merci beaucoup maman Bianca. Otika malamu. Ok, merci beaucoup et je crois que to sir ko landa le sou maman biso Bianca ndenga sidi ko expliquer biso ba ndunda o to moni kuna ba biloko to moni kuna to mona pe sikoyo to mona pe awa ba graine nango donc voilà ba mekipe muke ko expliquer biso ndenge bazwaka ngo okei oloni nande pe kona wana tant ko bima et puis sous graine bazonki sous na mabele na ba engrais chimique auto soli kuna na papa na mission d'administration to moni on pe awa maman Bianca meki ko expliquer biso ndenge ezaleli et puis to ke ko kuta sous na ba maraîchère mususu to meka muke ko solana bango merci. To lemba pena wenzo papa tu tozana mama na difficulté no ya makazi to ana wenze munene bo liboso no ba ade ya wenze bana na bigote ade bosoni de wese zate nzongo ezate nyoza bo soki soulagement eli aussi go to grand besoin au salon ouais et c'est OK wapi na station wenze ngana ebi na wenze wese fezala biso to ana na difficulté ya wese to ana difficulté susu biro ne zaka ba ade to za ngote to zaka wenze moto teka ka mbutu pe ko teka isa biso pe moi passe eza wenze marché moko ya bandunda de o mona kuna ngala teka na fufu na sana ya ngofuna ko teka pena mikolo crise na makala na bofuta ticket non to futa na biso ticket te ko teka te ticket za obligatoirement ticket to za ko futa 200 mbala moko pou yo mi 500 yangwana e komi kutu batandunda 800 nango mongi batandunda bazotomboka kuna po parce que ba matière bango eloko nyonso ba prévenir muntu yangwana en tout cas nyonso ezaka passe ezaka mabe c'est que je senga nini pour que boza la l'aise bon tozo senga na bato balandela pena ba na makamba wenze o pena bata ba chef moyebi principe ya wenze ninge zaka bakita no sur le terrain batala biso wenze ya sekoma fo eza wenze moko misaka bandunda nini batebele bayaka ya awa teka donc si aso teka vivre fait ko yate vivre frais toza ngo te c'est que mutu mo za possibilité na ye et c'est que so vivre frais ça c'est donc c'est-à-dire ils occupé à part bandunda mutu se ko yatane biloko ako ça ils ont des c'est non des possibilités ya mutu et loko yo ça ngande manquement d'argent mbongo te izati c'est que je senga nini pour que boza la l'aise bon eloko besoin de sengi ndi ya ngwana na nzongo nanu soki basali biso na nzongo tozata na biso batoteka tozana na wese biso moko privé ya wenzi ezati ndeti na zandu tomona ba marché mingi presque nene liberté ba wese zebele biso na seko mafu wenzi zanga wese ya ngondelo ka liboso to wese so ba ko ya kanisi biso ta pona wana eza bien. OK, merci beaucoup. Voilà donc te poussani siko na donc si manangande bozo mona na marché ya ngwana je crois que bon maman bazoteka kuna voilà donc te kutani pena papa n'habite bonjour papa. Bonjour. Papa comment nani? Makia di Roger.
Papa Makiadi Guy Roger. Papa Makiadi Guy Roger, tout le monde a Wenze. Oh, c'est comment tu habites aux joueurs rôle Nini. Ah, ouais. On a administrateur, il y a marché. Ah, Papa Makiadi Guy Roger, administrateur, il y a marché. Oh. Mais quand on a pendant 30 secondes, 1 minute, moi, je suis sur marché. Oh. Bon, marché Oyo est créé pour n'a pas marché. Donc, ils allaient place Oyo, Basali, jardin. Alors, côté qu'à place, moi, j'ai montré des autres. Et on l'État préféré qu'il y ait un petit marché comme ça. Pour que ils à la place, il y a échange. donc bandunda mingi bomona na bagambela bani tusumasombi la ngonde awa awa za lokola dépôt na bango centre basombi awa baketeka kuna. OK, merci beaucoup. Mais na marché na yo oyo n'habité, est-ce que beaucoup t'en appelle moi difficulté ton ndeni? Oui, les difficultés. Vous êtes au centre, c'est-à-dire à venir à Rawawa. Oui, non, difficultés, Zali, dans la période de difficulté, ma casse, c'est la période de saison à pluie. Tant qu'on boule, il y a en tout cas, crise, parce que bilo que côté à mon boulot, tout ça, donc les armes qui crise. Dans la difficulté, ma casse, c'est période en boulot. Dans la période où on des abos. Période où, donc, ce Matoula, ton deni. Bon, moi, je serais bêtise, bilo qu'on est à la rater. Bilo qu'on est à la rater, ils rappellent la crise. Donc pendant la saison sèche, les bilans des Arabiens, mais tout l'année il y a la saison. La période d'Amboulande, les amants qui difficulté. OK. Merci beaucoup. Donc je crois que aussi Kolanda Ade nengasili ko mekamuke ko lobela marché na ye ndenge yango ezalaka. Merci beaucoup papa Ade. En tout cas émission Michel Lelo et comme nango na suka. Merci beaucoup na bino nesu bosaki de beaucoup malamu. Ya kolanda édition na biso ya mokolo lelo bo disposer ki ton na bino botiki nesu bande ko sala bo vandi liboso ba etando ike na bino pona kolanda émission na biso ya mokolo lelo. En tout cas bo s'abonner non c'est pour la pour botala ba nombre de visa tellement ébélé mais bozo s'abonner te bo s'abonner massivement bo liker bo commenter surtout bo partager et puis tu on a besoin ba remarquer na bino na commentaire et ça la bien pour la bonne marche na biso ya musala. Un grand merci l'ingénieur do basadi ça ya Giba wa sadi qui est original abima bien abilili abima kitoko. En tout cas une fois de plus bonne fête à toutes les mamans du monde. Voilà, tu écoutes une bonne édition Ezali Koya. Bye bye. Matoye yoki miswe moni linga kolobe zati oteme zate moi misale monani linga kolobe zati uti musika esel to komi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondimekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when do I begin kozeleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motu ya yo pesa